kombo nanga Sœur Clarisse nazwami na mboka France na eko tatola monene ya nzambe ya mama Ciara makambo asali na bomoi na ngai nazalaki na Grèce pendant 3 ans et nazalaki kobima te voyage ezalaki bitumba nasalaki voyage plus de 7 fois ebandaki kosimba te jour moko nafandi nalandi émission ya mama Ciara bandaki kotémoigner makambo nzambe asalelaki ndenge nzambe asekwisaki ye nazalaki curieuse ya kolanda Saint Esprit asimbi motema na ngai baye nabenga ye ntango nabengi ye naye koexplike makambo na nga toye kobondela ayebisinga tosala jeune na 3 jours tosala jeune na 3 jours ayebisinga somba billet naye kosomba billet en tout cas nzambe asalaki nga faveur 2020 ezalaki année moko ya pasi ya bakongo na bato bakufaki me nga naye kotatola monene na nzambe nzambe abimisinga na mboka wana na facilité après prière oyo tosalaki na mama Ciara kola lobi nayebisa yo oza na problème nyonso ezotungisa yo mari de nuit femme de nuit mama Ciara mboyo nga nazosala makambo ezosimba te nga nazoluka mbongo nazozwa te nga nazoluka musala nazozwa te nazoluka libala ezosimba te na kati ya foyer na yo compréhension toujours nzambe atindi nga liboso na yo mpo nayebisa yo kozala desi te koloba te ke nzambe atiki ngai koloba te ke nzambe azorépondre ngai te bozali ebele bokotala émission de partout napesi bino mbote bala nyonso ya chez Biso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande kola napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Nzamba Pambola Vino partout dans le monde, Bozwami. Zalinga la prophétesse Ciara Mboyo, Nazali Bosona Vino. Tokangi Misto Bondeli, Bakinyoso Bozolanda Biso Bisika Bozwami. Éternel Dieu Tout-Puissant, Zambé Topesio, merci. Kombo na sans Olama, Kombo na Netolama. Sikete maïnyo sotokoloba awa Saint-Esprit na yo a dirigé Père Kamba Biso dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Tolobi amen. Shalom shalom na bana nzambe nyonso partout bozwami nzamba pambola bino. Ezalinga servante na bino mama Ciara la prophétesse Ciara Mboyo o nazwami liboso na bino. Nzamba pambola bino nyonso partout bozali na bandeko nyonso o bo souhaitaki mama Ciara Mboyo joyeux anniversaire o boselaki mama Ciara Mboyo ba vidéo ya joyeux anniversaire le 14 février nzambe ya pambola bino. Lelo tozongi lisusu liboso ya etando iketo ya liboso na bino pona ko pesa ko édifier bana nzambe mususu bozolanda biso tozolobela lelo likambo etali singa ya famille ba lien rétabli oyo ezo réclamer biso na kati ya ba mabota eza na ba alliance mususu oyo toyebi mutuna makolo te mais lelo bandeko ebele oyo bazosibir yango eza na ba alliance mususu oyo esalamaki yo nanga tozalaki te mais ntango tobotami na kati ya famille wana tokomi lokola membre ya kati ya libota wana to pe ya famille wana e ba alliance wana ekomi pe ko réclamer biso eza na bandeko moko babandei kozala na problème baokutana bango na mibali okomona yo mwana mwasi ozolandanga ozwaka na mibali pe ya malonga baye bazokabelo bambongo mobala azokabelo $1000 mwako kobala yo te mobala azokabelo $500 $300 mwako osala présentation te enkola lobina yebisa bino eza na ba alliance oyo ezo réclamer biso na kati ya mabota oyo eza ba lien rétabli oyo ozalaki na yo te obotamaki te oyebaki na yo te olala koza na poto olotaka ndoto oza na kati ya Kinshasa oza na mikili ya libanda eso voyage kala de 20 ans 25 ans 15 ans passé molotaka bisika oyo obandaka kofanda olotaka quartier oyo obandaka kosakanela olotaka mwasi moko oyo esiboka bwanaka na ye kala mesi obala na yo ndeko mwasi ozolandanga oza na mobali moko esiboka bona na ye kala donc amour balobi amour oyo ezalaka na ya bomwana ebandela kokola mais obali deja okoma na ndako na yo olotaka kaka mobali wana eza alliance oyo ezotungisa biso na kati ya mabota nzambe atindinga na yebisa yo ndeko ozolanda ngai oza na ba problème ezotungisa yo olalaka na butu olotaka bandoto moko oza na Kinshasa te osobima libanda ya mboka oyo molotaka kaka oza bisika oyo banda kokola olalaka ozolota na ndoto kozobima na mwasi osangisa ndoto na mwasi to pe mobali ba femme de nuit ezobungisa yo
yo nini yo mitala vie na yo ndenge ofanda bi eloko nini etungisaka bomoi na yo nini oyo ezosimba te na vie na yo kola tindinga liboso na bino oza na problème nyonso ezotungisa yo oyo etali eza spirituellement limera mama Siarambo oyo eza affiché tokosenga image ya ndeko moko ndeko wana azalaki na problème ya mukanda banda akenda poto ok alliance moko ezalaki na kati ya libota na bango mutu akoki kobima te mutu akoki koévolue te soki oke yangolo omona kaka soki ka makambo efo mwami yo ifo barefule yo atoke pays ya mikili ya biso ya libanda oke poto balobi lokola ye topekisaki ya voyager yake poto sika tokokomplike na mambo ya mikanda yo ndeko ozolanda ngai mwasi to mobali papa mama nzambe ayebisi nga nayebisa yo komitungisa mate koloba te ke nzambe atiki ngai koloba te ke nabondeli mpe mingi nazwi solution te endeko wana mpe azoki limero mama Siarambo yo kaka ndenge ozolanda ngai abengi mama Siarambo tobandi kobondela mpo na ye nalandeli ndeko wana bapriere ndenge nzambe apesaki biso directive endeko wana tozoyeba na moma oyo nzambe asali ye ngolu alongwe na kati ya Grèce bisika azalaki mpe akatisi na mboka mosusu eza na bato ebele oyo omona nazosala bamikanda ezosimba te ozokende bapepetire mikanda na obande otika bato mosusu baye na nsima no bazozwa mikanda mais yo mpo ozwa mikanda toujours baproblème baavoka basambi makambo na yo badossier na yo ekoti moko kozwa mikanda te osali combien des années na poto musu bazo ozolanda ngo osali 20 ans na poto osali 25 ans bando okoma bato bazo na sima basali 1 année 2 ans 3 ans bazozwa mikanda pourquoi yozozwa mikanda te mitala malamu bisiko ozwami eza alliance moko oyo ezo réclamer biso balobaki nini na kati ya ville na libota na bino alliance na bino ezalaki nini est-ce que bino boko voyager yo kokende libanda ata oke poto ko souffrir mususu au moins na kati ya Kalebasi bazo réclamer bakombo alliance oyo basali papa moko abengi nga bi mama na kati ya libota na biso nyonso toza na kati ya poto toza au moins 7 mais na kati ya 7 wana tozaka na 2 personnes nde baza na mikanda et 5 personnes autotikali toza na mikanda te ngana yebisi bango tobondela nzamba osala ngolu nzamba apesi biso ba message pe to transmettre na libota wana et basangani bango nyonso to prier pour na bango donc 7 jours tant tozo prier bango jour à 7e jour na biso ya prière et 2 personnes bazu mikanda même jour na kati ya libota wana yo pende ko ozolanda ngai problème na yo eza nini ozotungisa yo problème nini ezosimba te ofandi na mobali bo umeli batan ebele mais mobali akomi po abimisa mbongo po abala oyo ekomi pasi oboti na mobali bana ebele mais mobali po abala oyo complication ebandi mitala alliance na bino eza nini singa nini oyo ezobundisa na famille balobi ke yo koki kobala te soki yo bali tokolande na kobota lokola zwi mobali libala ya malonga ok problème eza te tokolande na kobota bando okoti na ndako ya libala mabota eza te osalaki epa na bino ozozwa bazemi ezolongwa ozoza bazemi ezofanda te pamba mais lelo obali okomi na ndako na okomi na difficulté kobota nzambe alobi na yebisa okozala desi te limero mama Siarambo oyo eza affiché endeko oyo mpe aza na problème ya mukanda omitungisami mingi bando okenda na poto ozozwa mukanda te yo moko ntango ofanda bi te non oyo eza makambo ya molimo limero mama Siarambo oyo eza affiché tosengi na régie batela biso témoignage ya ndeko moko oyo azalaki na problème ya mukanda asali de 9 ans bisika azalaki akangamaki azoluka bima na mboka wana pendant 5 fois barefula ye kaso bamoni kaka ye bamisusu akota na baninga baleki me ye barefule ye et tosengi image wana rejetela biso yango mpona edifie bana nzambe mosusu mpe oyo boza na problème ya mikanda oyo ezotungisa bino abi mamanga nalandaki témoignage ya ndeko wana azalaki na problème ya bota efalaka bota na césarienne me nzambe asali ya boti bien nga mpe nazosala video na ngai natindela mama otia yango mpe edifie bana nzambe mosusu oyo baza na problème oyo ezalaki problème oyo ezotungisa bango oyo nga nauta ekozala nango merci beaucoup nzambe apambola bino tosengi rejetela biso image wana. Shalom, shalom peuple dédié. Kombo nanga Sœur Clarisse, nazwami na mboka France, na eko tatola monene ya nzambe ya mama Siara, makambo asali na bomoi na ngai. Nazalaki na Grèce pendant 3 ans et nazalaki kobima te. Voyage ezalaki bitumba. Nasalaki voyage plus de 7 fois ebandaki kosimba te. Jour moko nafandi na landi émission ya mama Siara, bandaki kotémoigner makambo nzambe asalaki ndenge nzambe asekwisaki ye. Ndaki curieuse ya kolanda Saint-Esprit simbe motema nanga baina benga ye. Tango na bengi ye na ye ko expliquer makambo nanga.
toye kobondela yebisinga tosala jeune na 3 jours tosala jeune na 3 jours ayebisinga somba billet naye kosomba billet en tout cas nzambe asala inga faveur 2020 ezalaki année moko ya pasi ya bakongo na bato bakufaki menga naye kotatola monene na nzambe nzambe abimisinga na mboka wana na facilité après prière oyo tosalaki na mama Ciara yango nalingi na édifie mwana nzambe moko na ntongo ya lelo nzambe ya mama Ciara aza na bomoi Jésus Christ de Nazareth abimisinga na Grèce nakomi na France ezalaki facilité France eyambinga donc nabwaki naza bien apesinga esika nzambe ya mama Ciara aza na bomoi pendant 3 ans nasalaki na Grèce naumelaki solution ezalaki te kobima ezalaki pasi kasi nzambe wana atalisinga bolingo na ye yango naye kotatola monene na nzambe wana aza malamu bien-aimé tokangama na nzambe ya mama Ciara nzambe wana aza na bomoi aza nzambe alobaka mpe akokisaka aza fidèle na maloba na ye. Merci bandeko nyonso bolandi video nzamba pambola bino omoni bolandi ndeko ndenge a témoigner atatoli monene nzambe ya mama Ciara Mboyo asaleli ye pourquoi nzambe ya mama Ciara Mboyo asalela pe yo pourquoi nzambe ya mama Ciara Mboyo apesa ope bana pourquoi nzambe ya mama Ciara Mboyo apesa ope mukanda pourquoi nzambe ya mama Ciara Mboyo abalisa yo pe akutanisa na mosungi ya vina yo nzambe ayebisinga na yebisa yo kozala desite koloba te kenga na bondeli pe mingi kondima na yo nde moto ekobikisa yo meka na nzambe ya mama Ciara Mboyo nayebi ke oleli pe mingi makambo ya internet toyebi ndenge ezotambola bato ebele bazolela mama Ciara atala problème boye me nzambe alobi na yebisa yo meka na nzambe ya mama Ciara Mboyo okozala desite endeko wana pa azoki numéro na YouTube ka ndenge yo ozwi azoki pe numéro na internet ka ndenge yo ozwi azwaki abengi mama Ciara Mboyo nzambe apesi biso directif tobondeli mpo na ye mpe nzambe wana asali ngolu endeko wana azwi mukanda eyo ndeko ozolanda ngai oza na baproblème nyonso ezotungisa yo oyo eza spirituel yo moko telobi likambo oyo ekoti molili numéro mama Ciara Mboyo eza affiché kozala kohésite te mpo na benga tokobondela nzambe akopesa biso directive nzambe akopesa biso précision ya makambo mosusu mpo komona makambo nzambe osala na vi na yo mosusu abengai mama Ciara Mboyo nabondeli pe mingi mpo na likambo na nga oyo na gene nasali bofrande ebele me nazwi solution te me nzambe ayebisinga nayebisa yo na pokwa ya lelo nzambe ayebisinga nayebisa yo na moi ya lelo nzambe ayebisinga nayebisa yo na ntongo ya lelo kozala hésite te kolemba pe te koloba te kenga nabondeli pe mingi namoni nzambe azoyoka ngai te koloba te kenga naleli pe mingi namoni nzambe azorépondre nga te kola ayebisinga nayebisa yo cette facile ekomi na ngonga nzambe apangusama ya miso na yo ekomi na ngonga nzambe ayokela yo mawa nzambe akitisa mawa na ye na vi na yo akitisa mawa na ye na foyer na yo akitisa mawa na ye na libota na yo oyaki kotika bato na mokili te mpo olelaka oyaki kotika bato na mokili te mpo monaka bapasi emeka nanu nzambe ya mama Ciara Mboyo okomona makambo nzambe osala na vi na yo okomona directive nini oyo nzambe akopesa tokokota mabondeli soki nkolo alobi bokota mabondeli pendant 5 jours pendant 10 jours pendant bajour nyonso oyo selon ndenge directive oyo nzambe akopesa nga na yo etokobondela ensemble omona makambo nzambe osala na vi na yo endeko wana toza naye na Congo te okokorompre ndeko wana opesa ye combien mpo atémoine monene oyo nzambe asali na vi na ye doza te toluki ndeko moko soki na maluku toluki ndeko moko te soki wapi ndeko yaka kotémoigner topesa mbongo combien oyo nga na kokorompre ye nga naza na Congo bisika ye azali asala video ya bongo eyo mpe ndeko ozolanda ngai kozala hésite te benga numéro ya mama Ciara Mboyo oza na problème nyonso ezotungisa yo oyo moko fandi lobi no makambo eza makambo normal te ozolanda nga ndeko mwasi obelaka kaka bando kenda poto makolo esalaka yo pasi oyoka libumu ezotambola oyoka eloko ezotambola na kati ya libumu lokola mwana nzambe ayebisinga nayebisa yo ndeko Clarisse ozolanda nga na moma oyo osimbi telefone na yo liboso ya television na yo nzambe ayebisinga nayebisa yo kozala hésite te guérison oyo eza lipamboli nzambe alingi abikisa yo nzambe alingi alongola semence oyo batia na nzoto na yo bandeko bozolanda ngai ofanda koyoka keloko ezotambola na mutu oyoka keloko ezotambola o na nzoto soki bandi kotambola o bandi kosala koforme do komi kosala o mabe na nzoto na yo
kola lobi na yebisa yo oza na problème nyonso ezotungisa yo mari de nuit femme de nuit mama Sierra Mboyo nga nazosala makambo ezosimba te nga nazoluka mbongo nazozwa te nga nazoluka musala nazozwa te nazoluka libala ezosimba te na kati ya foyer na yo compréhension toujours nzambe atindi nga liboso na yo mpo na yebisa yo kozala desi te koloba te ke nzambe atiki ngai koloba te ke nzambe azorépondre ngai te koloba te ke nasambeli mpe mingi nalembi cette fois-ci ekomi na ngonga nzambe apangusama ya miso na yo nzambe apambola bino nyonso bisika bozolanda biso papa Sengo na Allemagne nzambe apambola yo mama Nelly Ntula nzambe apambola yo bisika bozwami bino nyonso tuba na nzambe nyonso nzambe apambola bino merci beaucoup.